mercredi vers 18h 19h bande koyoka mwa malaise mosusu ti bazwi ye bazongisi ye na hôpital mpona kolanda eloko nini eza koderange ayoki mpe bien. Alors quelque instant kati na pokwa wana ti kokoma quelques heures après alors complication ebanda koya. Donc complication eye bameki mais na plat oyo tososoli lokola bato ya molini ezalaki plat oyo nzambe abongisaki azwa ye parce que na ndenge docteur asalaki badiagnostic vraiment ezalaki na sens te ke tokende kokóma na niveau mama akei boye. Donc mama azosolola azolakisa makambo nini ezali na espoir ke ye aza koprépare kozonga kaka na poko wana kokóma vers 0h. Alors na pete nyonso sans agitation nzambe azwi mosali na ye malembe. Alors papa il dit na bala o déjà atika biso mwasi na ye ayo kozwa succession c'était ezaki eloko moko ezaki trop facile au lieu de décision ezaki nango décision normale et puis simple ya kotia mama en tête. Ok, mosala na nzambe ezali kola mosala ya mboka te ezali kola bokonzi ya mboka te soki nzambe aponi yo te okoki koleka te mpo baoyo baza kosala na nzoto baza kotia na nzoto baza kokoka mosala te oyo mama nzambe nde aponaki toyo komona preuve aneke na première mission bilembo na bikamwisi na mosala ezali kokenda liboso d'où confirmation ne ezalaki eke autaki na nzambe. Kunda papa edi kaka na kati ya lopango c'était quelque chose à Aïdine, c'était quelque chose oyo ezaki déjà relevé quoi révélé il y a longtemps que beaucoup dans le pango ou bien mais quand expliquer bateau cimetière na kati ya lopango oyo famille ça elingi kolobani ezate ke ya tika ki maloba ba konela lopango quand même eza na comité directeur ya Lingomba bampaka Lingomba bazali vandaki batali oyo aza mosali munene ya Lingomba ya fait pas comme ça même dans le monde yenda memi sango malamu réveil ye azaki peza nde mokonzi ya réveil akati na Congo po bato mingi bayambi sango malamu na maboko na ye ezala ba étranger ba nationaux bayambi elingi ba code du Christ oyo esengeli bandeko na biso nyonso oyo ayibiki azali mosali na nzambe serviteur de Dieu sans exception matanga oyo eza ya ye porte ezali ouverte tokoyokangira moko te mama abuti biso bana ebele bapanzani bazotia sango malamu na monde te porte efungolami mpo na bango baya bapesa biso mpe mayele toyokana ndenge nini tokoki kosala mpo na matanga eza ya biso te. tozolokota papier elenge ya Congo glodidi asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga bro Tracy Mbelenga bro kata. Merci beaucoup bandeko tout bazolanda biso ba otu bazwaka likanisi pona kolanda elengi ya Congo TV officiel. Merci la confiance na bino na bolingo na bino. La République démocratique du Congo est en deuil ces derniers temps. Boyebi actualité nous oblige. Yakolobela dont nous avons eu il n'y a pas une semaine où il a perdre grand homme Mibale Minene Yamboka Nabiso. D'abord papa Olangi au Batutu Bayebi et l'équipe même pas une semaine encore tu veux perdre représentant légal. Il y a fait pas qu'on Nzambe Malamu ba Otu Bayebi église il y a fait pas qu'on Nzambe Malamu Oyezaki représenté par maman Enviko Ewada Oyo Ewada Hélène Oya Tiki Biso. Ça fait déjà combien de temps papa? Maman Tiki Biso Nabutu ya mercredi kutana jeudi vers 0h na mboka ya Kampala. D'abord, na bateau tout na biso papa, au koki ko pesa komo se présenter na bateau tout bayeba, ce qui Juvenal Ayambi banani. Merci beaucoup. Ngai na bengami na kombo ya Revera Bada Ariko Pierre.
nazali pasteur provincial ya église Fepako province ya Nord Kivu Goma. Ok. Et puis nazali premier conseiller ya comité directeur oyo ezalaki kosala elongo na mama. Alors papa bato tu baolanda biso c'est dit à quoi disparition ya mama et puis kokende kokufa na mboka ya Kampala, ville Kampala, ezalaki mission de service ou bien kenaki ba contrôle médical. Mama azwaki mwa malaise moke na nzoto. Tango azwi malaise akende turu liboso akei basoigné ye ayoki très bien. Docteur a autorisé ye azonga. Et c'était juste un tango bazo préparer festivité à ce 4e anniversaire ya église. Boye mama azwaki nzela azonga kati na biso abanda ko yoka bien za kolia ye moko aza ko présider ba cérémonie nyonso ya sekatenaire na assemblée générale. Après docteur ayebisaki soki asisi musala wana azonga pona contrôle. Musala esilaki très bien. Pe azwaki nzela akomaki na Kampala. Azaki na bonne santé. Azaki na bonne santé, aza kolia bien, aza kotambola, aza kotelema, aza kolia très bien. Alors akendeka juste pour na contrôle. Tango sali contrôle, résultat nyonso docteur abimisi lié. Résultat bimi bien, aza ko préparer docteur abimisa ya zonga. Pe atindaki message aza ko zonga. Alors brusquement, c'était mokolo ya mercredi vers 18h 19h bande koyoka mwa malaise mususu ti bazwi bazongisi na hôpital pona kolanda eloko nini za ko déranger ayoki pe bien. Alors quelques instants kati na pokwa wana ti kokoma quelques heures après alors complication banda koya. Tant complication hier bameki mais na plat oyo to sosoli lokola batu ya molimo ezaki plat nzambe abongisaki azwaye parce que na ndenge docteur asalaki ba diagnostic vraiment ezaki na sens c'était que tokende koma na niveau mama keibo. Donc mama azo solola azo lakisa makambo nini ezali na espoir que il y a za ko préparer ko zonga kaka na poko wana kokoma vers 0h. Alors na pete nyonso sans agitation nzambe azwi mosali na ye malembe ba ko sutuka mama kei na ye. Mama zaki accompagné na membre ya bureau toi qui na ki moko. Mama kendeki moko te. Mama kendeki na papa Obi azali pasteur provincial ya province évangélique ya Lubumbashi. Azali mwana na fils biologique na ye. Elongo na mwasi na ye. Mama kendeki na mwana na ye ya mwasi pe azali pasteur provincial ya Kisangani. Rive droite. Mama Vic. Mama kendeki pe na protocole rapproché na ye Jelly. Et puis mama kendeki na leki na ye propre mama Kezia. Des délégations bazaki pembeni na ye. OK. Alors merci beaucoup papa Nangai bato ba Olanda biso d'abord on s'est présenté bato bazana idée na yo. OK na bansi na bengami na kombo révérend Bomasi Adrien Kidiata naza pasteur na paroisse ya Kinshasa Ngungu et puis naza rapproché ya mutambu ici ya Tikibiso maman na biso révérende Amfiko Ewada Hélène. Merci beaucoup papa par rapport à l'information autozui et que ozalaki camarades makasi pe proche ya papa Idi oyo azalaki molongo ni ya mama atika biso déjà il y a 20 ans autozo kende bato tu bala na biso d'abord zongi biso mwandambo moke na rétrospective bato baye baité likanisi oyo vision oyo ya fait pas konza me malamu eruti wapi et papa il dit il était qui vraiment
vraiment nakoki répondre boye oyebi biso na Congo tozalaki na ba église oyo ya biso ba flamand ba belge batekelaki biso na tangu papa Aidine azwaka mission ya Jésus à partir ya Kenya Nairobi et pas ya Osborne T.L. Osborne Théophile Osborne nde Nzambe atindaki ye aya wana mbuka ne propre na Congo pona kufungula église bato bayeba Christ nde ayaka na église awa lero wana singa uju za ministre intérieur asengi mikanda bandimi aye kukota na Congo du aye kufungula église fait pas kote bazo kubenga liboso fait pas ko ringi ba fraternité évangélique en Afrique au Congo nde même église na Nairobi Kenya bazo benga PEFA Pentecostal Evangelistic Fellowship Africa. Alors, nde église oyaye, nde sali musala parce qu'elle est conduite par le Saint-Esprit. Secret na ezalaki mabonde litangu na tangu nde moni bilembo na bikapso esalaki église nde kopanzana presque mokili mobimba na grâce na papa oyo Aidina Bala. Alors papa Aidina Bala o déjà atika biso mwasi na ye ayokozwa succession c'était ezaki le moment ezaki trop facile au biais de décisions ezaki nango décision normale et puis simple ya kocha maman en tête. OK musala na Nzambe ezali kola musala ya mboka te c'est kola bokonja mboka te soki Nzambe aponi ote okoki koleka te po ba oyo bazo sala na nzoto bazo cha na nzoto bazo koka musala te oyo mama Nzambe nde aponaki tuyo komona preuve aneke na première mission bilembo na bikamso na musala ezali kenda liboso du confirmation ezalaki ke autaki na Nzambe. Alors til lelo est vraiment tiki na durée ya mukuse azalaki kokamba église elekili biso ndelo koleka penza makasi une mama asali musala na Nzambe na musala monene pe église ezalaki kimia mobulu te na periode na ye. Voilà. Combien de cellules en général na Congo? Togo sala na province Mobimba, tu as na 30 combien? Tu as na 48. Deux provinces évangéliques. Na chaque province évangélique, tu as na paroisse na district étatique nyos. Voilà na Kinshasa. Na Congo. No Congo Mobimba. OK. Na chaque district il y a l'état église ezali chaque territoire ba paroisse ezali chaque collectivité ba paroisse ezali partout alors tozana plus de 6000 paroisses na kati na Congo plus alors église ebimi na Congo et na ba pays ebele na Afrique ebimi pe na Afrique et na poto même na ba secrétaire ya délégation ya ba église nyonso ya libanda ba komaki ya bazaki kati na cérémonie wana ti église et comité lelo na Chine représentation ekoti. OK. Alors papa, qu'est-ce que vous avez certainement compris par rapport à loi bato balanda biso d'abord analyse no sala liwa oko analysango comment liwa d'abord ezali séparation ya corps et âme. Ils allaient faire l'existence de l'homme terrestre. Oye loko ils décidé à tout le monde. Parce que les wata Nzambe akelaki mutu tangu asali mabende alubaki kwa nakamata kio na mabele okuzunga se na mabele. Alors na yango biso toza na badutu te parce que izali eloko nde Nzambe asinyaki yango uzala ndenge parce que na mukanda ecclésiaste alubi que tout vivant sache qu'il mourra. C'est-à-dire que la mignon c'est na bomoye beke e kokufa nango. Alors lui est destiné à tout le monde. To kuyi go échapper le water. Voilà na yango ata to so mona événement biso bato na moni to sosoli parce que biso nyo to koleka bel na nzela wa. OK. Merci beaucoup bandeko tout bazolanda biso to komo kita vraiment na ko chiter maman nanga avant à droite à qui je dis nos condoléances. Merci. Alors maman bato tout ba ko landa biso ba biso aux approches ya maman. Alors mais un peu ko limbola biso o se présenter na bato tout ba landa biso. Merci. Kombo nanga naza révérend Daningoya Chananga.
naza pasteur kati na moko na paroisse oyo bauti koinaugure récemment na cinquantenaire. Nazaki kosala na cabinet ya motambusi monene na Lingomba, ye mama na biso envie koyewa de laine. Bongo nayebani na libota oyo ntango naye epai na nkolo nazaki kosala na leta ya mboka, nazaki commissaire de zone. Libota oyo bayambaka ngai nabongoli motema na ye ekomaki libota na nga mpenza. Wana mama na biso moboti azalaki na mama motambusi ya Lingomba ya bamama. Bongo tozalaki baproche na ye, tozalaki bacolaboratrice na ye. En quelque sorte azaki moninga na nga mpenza. Tango nzambe akolever en dignité, nayebisaki mama epakweli ekomi likolo na yo, naza su moninga na yo yo komi motambusi na nga. Alors nazaki na mwa distance, mais ye asalaki tu approchaki nga pembeni na ye po ete tokotambola na bambembo ebele, tambola na bamboka ebele, toke na Kasai Oriental, toke na Bukavu, Kisangani, Goma, Bunia, Aru, Isiro, tokende mwa bamboka ebele mpenza mpona sango malamu. Azaki mama moko ya bolingo makasi, azaki mama moko ya boboto mingi, ayebaki kosilika te depuis le vivant ya mobali na ye. Azaki mama ya komikitisa mingi, yango nazali kokamba bamama nyonso ya fait pas comme Nzambe malamu dans le monde. Nde tango papa ke nzambe asepeli kozwa papa, nde nzambe moko azongisi mama na biso lokola motambusi ya Lingomba kolanda na bakalite oyo ezalaki kati na ye, charisme oyo azalaki na yango. Toka nzambe amonaki abongi akoki mpona koremplace mobali na ye. Maman, mais l'autre chose étonnante, oyo to kuti na lo pango, pourquoi Kokunda papa et dit kakanakatsa lo pango, c'était quelque chose à Aïdine, c'était quelque chose oyo ezaki déjà relevé, quoi révélé il y a longtemps que Bokunda na lo pango, ou bien mais quand vous expliquer batu cimetière na katsa lo pango oyo famille za elinko lobani. Ezate ke ya tika ki maloba ba konela lo pango. OK. Quand même eza na comité directeur ya Lingomba. Oui. Bampaka Lingomba bazali. Bavandaki batali oyo aza mosali munene ya Lingomba ya fait pas comme Nzambe dans le monde. Yenda memi sango malamu. Réveil. Ye azaki peza nde mokonzi ya réveil. Akati na Congo. Bongo tango mutu lokola oyo ya kufi. Aza monument. Bako kofunde tianga te na batu nyonso. Alors bampaka Lingomba bamwana kete toza na esika na biso munene. Alors esika oyo toko tia musali na Nzambe wana. Ekotika lokola lié moko touristique. Voilà. Historique. Tant batu bazoya bakoya kotala, bakotuna, bako expliquer bango, bakotalisa bango. En quelque sorte lokola mausolée. Donc mona mokonzi ya mboka kufaki batisalele mausolée et pourquoi pas oyo mokonzi mone kati na sango malamu. Nakanisi mais tout le monde les amis balé eza mibale te eza misato. Tango papa akufi mwana na mobali asuicide Pefa Claude enda komaki motambusi ya Lingomba ya fait pas comme Nzambe malamu dans le monde. Tango papa akufi lokola bomoni kete oyo motambusi fondateur azali awa, alors ce mieux batia pe mwana ne esika wana etika lokola cimetière ya Libota. Yango wana moni ya cimetière ya représentant légal pe fa na bala Claude eza wana elandi na mwana na ye ya suka Alex eza pe na pembeni wana. En quelque sorte eza lokola la famille, eza lopango ya famille. Alors cimetière ya famille pe na maman, bien sûr et vous allez payer bon. Merci beaucoup bandeko tout balandi biso. Alors par rapport il y a obsèque programme et pesami comment pour nous permettre bato balanda biso bazana idée. Merci beaucoup pour la question. Oh, bato mingi bazana posa kuluka réponse nango. Voilà. Alors église eza monene, église eza na niveau ya renommée mondiale. Alors église comité na ba pakalingo baza ku programmer et bon c'est l'union oyo et kolanda obsèque.
Alors soki organisation nyonso ekomi na suka nango ebimi bakodifuze yango mutu nyonso akoyeba. Est-il que première étape ekozala rapatriement ya corps uta Kampala kokoma Kinshasa. Après ça, alors église ekobimisa programme nyonso ya faire. Ekoleka na morgue bien sûr. Ekoleka na morgue. Après soki disposition nyonso ezwami bakoluka esika oyo veille mortuaire ekozala esika bako exposer corps. Après bakoya ko procéder na inhumation. Alors tout bazana posa ya ba contact peut-être pour na ba soutien moral financier bako sala comment. D'abord direction et église fait pas compte za malam ezana 79 rituap. Ezana ba commission oyo ba PSML pour na ko recevoir ba nyonso balingi contact. Alors faut que ba commission na baye ba kotia contact on a na disposition publique. Voilà. Na contact on a ceux qui mutu akoti même na site web na biso mutu akoti je crois que akoeba ko s'orienter pour na koeba ko soutenir obsèque ezali. Merci beaucoup. N'habitez papa, maman, le Lobasuka, ok, merci. Le Lobasuka, na gogo Lobaboye. Par rapport à l'émission à Lelo. Par rapport à l'émission à Lelo, Église est le corps du Christ. Mutambu isioyo akofi maman na biso représentante légale azali kaka fait par côté. Po bato mingi bayambisa ngomalamu na maboko na ye. Ils ont étrangers, nationaux, bayambi. Elingi ba code du Christ oyo esengeli bande kona biso nyonso ya ibike azali musali na Nzambe, serviteur de Dieu. Sans exception. Matanga oizaya ye. Porte ezali ouverte. Tokuyo kangira mokote mama abuti biso bana ebele ba panzani bazote sango malamu na monde entier. Porte efungula mepona bango baya. Bapesa biso pe mayele toyokana ndenge ne tokoki kusala pona matanga eza ya biso te eza ya na bango ya biso nyonso eza ko kena zamba obumi njoko koloba tete na obumi njoko na ngai pote muto komemisa yo akusala te eza njoko na biso nyonso bandeko na biso nyonso bakena ba mangumba ndenge na ndenge basali église ze corps du Christ pour ceux qui le boko elembi na corps na nzoto ekatani nzoto ekomi infirme. Malamu biso yo tusangana baya portes ouvertes ba pesa biso pe mayele soutien moral soutien matériel soutien financier pour tout kondama mana biso nde likambo sukalanga yango. Merci beaucoup bandeko tu bazwa ki likanisi ya Rolanda biso ne lenga Congo TV officiel ezaka te pona culture mais ça vous permet aussi et que soki esengi to sala atterrissage forcé quel que soit na ba Congo na Kasai pona repesa bino actualité na temps réel to sala kango na bopete nyonso raison pour laquelle bato tout ba kozala obie bazana posa et que elenga Congo et sala deux placements à travers le monde. N'hésitez pas de nous contacter. Ndakisa, Ndenge, Toye, Awa, Nakinkole, résidence. Et si comme maman, Yemoko Avandi pour battre Bello, comme on a ake, bon, tellement moi je suis représentante légale, ou comme on a bakova, na ba placement, ou ya bango kaka, et qu'on a moins de difficulté pour na battu bayanet ma visite. Mais maman, tellement zaki ne kaka, humble, simple, au moni maman. Azaki aponaki na yo kovanda awa na Kinkole na villa monene oyo bandeko ba komona to komi vraiment na suka to kopesa ka Nzambe lokumu le maître des temps et des circonstances, c'est lui qui a permis et que mamati kabiso et puis na ngambo mosusu kuna pe to kolela papa olangi mais to kosala kaka effort ya ko laksabino ba exclusivité na temps réel avec tonton de la presse Juvenal Kibala to kutani mbala ya sima boucle. Elenga Congo, Glodidi Asika, la mignonne, la mignonne, très simbelenga pro, très simbelenga pro, kata.